Ma Mission TV, le miroir du monde. Namekaki kosala mise au point oyo pona koyebisa bino boye. Boyoki batu balobi bakosala soulèvement populaire na bango les 30. Eza boyete? Bino bozabasi na bango? Bozabasi na bango? Bakolo soulèvement banani? Bakolo soulèvement banani? Yango na lobi boye. Yango na lobi boye. Soki batu basamize na voix wana. Il faut se rendre compte que IDPS asa yaya asali bitumba koleka biso. Nous n'allons plus nous laisser faire devant n'importe quel type de discours. Nous sommes prêts à répondre à toutes sortes de provocations. Nous sommes IDPS. Nous sommes un parti politique Oyo Mututu Ayebi. Eza elo côté ya koluka ko engager ba débat. Eza elo ya ko bondela mutute. To kufeli bande kona biso ebele poto ko ma place oyo. Bango basomba ya kosomba. Ndenge na zaboye na yambaka ba veve ebele na biro wana. Na ba orphelin. Na cadre ya comptabilité bazana bilan moko ba ko présenter te collègue biso IDPS. D'où par conséquent toko se laisser faire te. Nous sommes un parti au pouvoir, je reviens sur ce que j'avais dit. Nous allons utiliser tous les moyens pour conserver notre pouvoir. À moins que tu perdes le pouvoir na moyen moko normal. Kasi mutu alali boya la muki alobi nazo kendo bengana Félix Tshisekedi. Là vraiment, je ne sais pas ce qui va arriver. Azauti tapatana usafunga nuki. C'est Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Tatia! CPX c'est Tabaka! Louis! Ah! Isaneyo! Mengait! Ah! Oh yo l'équipe! Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère GPX oyo izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soku lamsi bango bandu yuka moko likamu na ye izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu tango na yuka kiri sorule GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko senate GPX eza kaka moko boyo badongola miso Busakewa, buti batezode, bukei, busali makamabila batezode, bukomoruka, bubibisa, répétition, ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah, la constipation. GPX, numéro 1, ya fête congolais, na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Babundisaka mwana nzambe te. Babundisaka mwana nzambe te. Ngana sekaki mingi jour ya nomination nanga parmi muto alobaki même que na ndenge muto azokende kala mingi ta comme secrétaire général yepe atelemela kinga nalobaki
aza différent na Bazaïba te. Bazaïba lobaki Félix aza Josué, mais tant que Félix a commis président de la République a contesté a bosani oya lobaki. IDPS viva! IDPS viva! Naza kolobango te ke naza kochola. Ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Nous étions à 3. Ngai, président Jean-Marc, na Ndekonanga Jacquemaine Chabani. Tozaki biso misatu. Tozo yambana tozo sekazo ebisa président Kabonde na bureau na yeke muto ndenga zo mataboye kala mingi ta comme secrétaire général. Allez vérifier, il va vous dire que non, il n'a pas menti. Mais jour nga na comme secrétaire général, c'était le premier à me contester. Non, mais Dieu l'avait utilisé pour prophétiser, mais maintenant il n'a pas compris ce qu'il avait dit. IDPS viva! IDPS viva! Ndenge tozali aboy. Namekaki kosala mise au point oyo pona koyebisa bino boye. Boyo ki batu balobi bakosala soulèvement populaire na bango les 30. Eza boye te? Bino bozabasi na bango? Bozabasi na bango? Bakolo soulèvement banani? Bakolo soulèvement banani? Yango na lobi boye. Yango na lobi boye. Soki batu basamize na voix wana. Il faut se rendre compte que IDPS asa yaya asali bitumba koleka biso. Tokani eza eloko ya kobondela mutu te. Tokufeli bandeko na biso ebele po tokoma place oyo. Bango basomba ya kosomba. Ndenge na zaboye na yambaka ba veve ebele na biro wana na ba orphelin na cadre ya comptabilité bazana bilan moko ba ko présenter te koleka biso IDPS. D'où par conséquent toko se laisser faire te. Nous sommes un parti au pouvoir, je reviens sur ce que j'avais dit. Nous allons utiliser tous les moyens pour conserver notre pouvoir. À moins que tu perdes le pouvoir na moyen moko normal. Kasi mutu alali boya la muki a lobby nazo kendo benga na Félix Tshisekedi. Là vraiment, je ne sais pas ce qui va arriver. IDPS viva! IDPS viva! Nalingi ko kita déjà tozana ba discussion entre FCC et Cash. Tozana ba discussion, toza ko évoluer de manière à ce que le gouvernement esala nini ebima. Tokani malam. Gouvernement esala nini ebima. Mais gouvernement na soki ebimi. Ezate ke bomoni mabe bokangi misu. Tokani na lobby vigilance citoyenne, il faut esala musala. Tokani Tokani malam. Ndenge bozawana soki biso tondimaki kosala coalition wana, c'est par rapport au contexte toyebi ke bolingi makambo wana te. Toza conscient toyebi yango. Mais président de la République, c'est lui qui nous oriente. Aboyaki tozala na situation kaka ndenge zalaki wana. A gagné élection naye, azana magistrature suprême, toti kelaye akende, asala musala naye. Mais 2023, to élire ba député ya solo, puisque seni ekozala ndenge zawana te. Seni ekozala ndenge zawana te. Et puis, nakoki kosilisa eloko te. Batu o babundisa kibiso na Genève. Est-ce que bino bolingi bakoma lelo ke bakomi balie na biso? Hein? Bolobinini. Nous n'allons plus nous laisser faire devant n'importe quel type de discours. Nous sommes prêts à répondre à toutes sortes de provocations. Nous sommes IDPS, nous sommes un parti politique
oyo mututu ayebi eza elokote ya koluka engager ba débat. Et puis même les débats autour de la prière. Au Mokonzi Amboka Salaki na stade, balobi nous sommes un pays laïque. Mais je pose aussi la question à nos accusateurs. Chaque président américain prête serment sur la Bible. Les musulmans n'utilisent pas la Bible, ils utilisent le Coran. Cela ne veut pas dire que le président des États-Unis ignore les musulmans. C'est un faux débat qui ne va plus nous avancer. IDPS viva! IDPS viva! Nakanisi na lobeli bino makambo nga koloba pona mokolo alelo na sepeli na bino na ndenge boyaki ebele pona koyoka contrairement na bao balobaki ke Augustin Kabuya balingi ete bino bolingi ngate bino ba pensa bon tango Mokonzi Azolo Bake, il lutte contre la corruption et ça slogan à Pambate. Puis tango to saliba réunion na bande ko FCC autour ya partage à ba province. Baninga mususu. Tokenda na bango na cité de l'Union africaine, j'étais témoin. Malheureusement, budget wana ezana bureau nanga. Bakenda ko yebisa président de la République Boye. Pesa biso pembongo tokende ko pesa ba députés provinciaux potoza ba gouverneur président Lobaki Boye. Vous êtes les ayants droit, il faut na sabino vérité wana. Président lobby, moi je lutte contre la corruption, na koki ko pesa bino mbongo te bokende ko somba ba conscience ya ba députés provinciaux. Toyokani malam. Mais et si ko bino bozaki na ba députés provinciaux te. Mais bolobi que non exécutif basale le côté pour tozi ba gouverneur kunate. Est-ce que vous êtes sérieux? Et si ka bozana 4 députés provinciaux sur 48. Est-ce que l'exécutif n'est que ça la magie et comme marabout a multiplié 4 par 10 bozo 40 voix? Mais Babilo Konyon Sowana silence nabiso ezalaki signe de faiblesse te. Toboyaki tolobaki batubalo bananu buzoba, il y aura un temps où nous allons dire la vérité à la base ndenge tozo sabino boy. Bayebisa kibino, il y a même certains éléments sonores où esalaki tour du monde. Oh bayebisa kibino que na cabinet à chef de l'État, il n'y a aucun membre de l'IDPS. Bolanda kiango. Mais je vais vous dire une chose. Awa na kati ya cabinet wana Ndekoremi Telema Likolo, représentant Nabisu Amboka Irlande, banomeye na cabinet wana comme chargé de mission en chef de l'État, bolobi ke kuna mutayi de pesa azate. Mais tango azaki représentant Amboka Irlande, poni boyebisa ki chef de l'État te ke longola aza mutayi de peste. Bino boyebi secrétaire général adjoint tezote. Hein? Tango batie conseiller principal, bayebisi bino ke kuna mutayi de pesa azate, bobeti maboko. Est-ce que ça solo? Bon, bino bakomo na boso tangango, ngamu nazo tangango te. Cela veut dire quoi? Ezaki likambo mote mamabe. Et puis biso na IDPS tozaka na basi basala ka kindumba te. Basi na biso bazaka basi ya lokumu. Bobete la basi ya IDPS maboko. Na batie ba makangu na bango. Nani na kati na bino mwasi na azui nomination 2 jours après ba yebisi bino ke non asalaki kindumba na bakonzi kuna nde banome nana ko sepelelo ko wana. Yango na ko présenter ba esquisse et pas basignon soit IDPS au nom ya muto alobaki wana. C'est vraiment irresponsable. Ba maman bondimi pardon nanga. OK, merci beaucoup. Toujours na cadre ya kokosa. Boyokaki Mobulu moko esalamaki awa et comité et pas président Tshisekedi kuna. Ba policier bake kuna na lopango. Bolandaki makambwana boyokaki ango. Di quitte un peu avec votre Motorola là. Bolandaki makambwana. Mais lelo na lingina zonge la place wana. Zambe
a protéger kabana na ye. Tokani malam. Toujours babu kilukuta na démarche na bango babenga bisika nyonso balobi Kabuya na Kabund nde batindaki basoda kuna po bakende ko profaner résidence ya Papa Tshisekedi. Ndenge balobaka ke il n'y a pas un crime parfait dans la vie. Soki Nzambe aza kote na yo bako sabinote ata bako selo likamunene Nzambe ako protéger o kaka. Amen. Mukolo wana nazalaki nga moko te. Tozalaki kote ya mausolée na Nsele. Maman Nabiso Gisèle, secrétaire nationale adjointe à Telem. Nazu coup de fil. Il y a commandant de la ville. Ce que j'ai dit ici, c'est devant vous de la presse. Maman Gisèle Yaka. Tozana Bango. Lisette Yaka, voilà. Yaka. IDPS viva! IDPS viva! Madame Lisette Lekaboy. Lelo, Totika Nanu, c'est important. Biso nenge tozaboye. Tokoki jamais kotinda batu. Bakende kobebisa lopango ya muto asale ke biso tozala. Na monde politique oyo. Nazalaki na ba mama mibale oyo. Na mausolée kuna na Nsele. Ba benginga na lobi bien. Bino bo pansango. Bo garder vidéo wana. Ba benginga et pas commandant de la ville, général Kassongo. Je cite le nom. Alobi ke bauti ko benganga sikoyo. Et pas PDG Christian Tshisekedi. Que ba civique moko bakoti na lopango na bango kuna. Il faut natinda basoda. IDPS viva. Viva. Ba maman. Réponse nanga na pesa ki général po bozaki nanga na mutu kabino mibale. Na réponda ki général ndenge nini? Na lobi kotinda soda te. Kuna ezanet na ambassade eza lopango ya chef de l'État. Ngai mutu mususu te. Ce qui olingi kozwa décision, référez-vous au chef de l'État. Tovandi wana. Tolobaki eloko mususu te. Tobandi ko tala na biso mausolée, tobandi ko mela ba secret na biso potozonga. Mais lukuta etambola awa na lobi likambo wana. Zamba za komona. Biso totikala kotinda policier moko te akende ko attaquer lopango ya Papa Tshisekedi. Tokani madame. Na préféré koloba likambo ngo na matinée awa pour couper court na ba mensonge o eza ko spéculer. Tozaki na bango mibale. Nazaki nga moko te. Tango général abengi alingayo ka point de vue nanga na boyaki. Et puis ndenge tozolo baboyi mokonzi mboka basala ye rapport na ba service nyonso na wele kanaki jour wana. Ngai ndenge na telemi boye président Kabund ndenga zana biso mibale to benga ka basoda te. Toyokani bao bali kotamwa na lukutana bango bakende kote mususu menaza compromettre bango eloko moko. Nzambe ako sanctionner bango ndenge a sanctionner bao bakendeki na Genève. Ta portable, ça faut me nourrir. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ta maman. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo les qui quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère.
nga lelobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka na eservice. Mais ma chère, GPX oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service. numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. Batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busaka awa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène de réputation anaye baconstipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.